Oui, 16 personnes, maman. Mon père, il va les couper. Eh oui, il va les couper. Est-ce que beaucoup de banda qu'on a boutou? Pour n'ani bazo kota bongo. Ils ont problème d'obscurité, mon lili. Tous 16 personnes, les policiers, na ba soda 16 personnes. Violer basi na biso, bana na biso. Namoni pe Nathalie Natalaka viti vitwa chéri na biso ya batonionso Pierre Elvis merci viti vitwa maboko Ngote. Biso tozali bapanzi sango de l'autre kiti na mabele na bino ba difficulté nini boza nango katikati na mboka oyo na badara un problème mo ekomelaki biso na kati ya carrière bakulu na bakotelaki ngai oyo ekotomaka na kati ya ndako na ngai ezalaki vers ba 1h du matin bakoteli ngai babuki porte bakoti na ndako babetinga penda makasi babetinga pe eloko wana ngai pauvre mwasi oyo naza na ndenge ya kobika te mwa mbongo na ngai oyo esungaka ngai ya ji kaka nde nateka naza pe na eloko te bakumbi yango bakende yango na telefone na ngai natikali maboko pamba batiki ngawa moyen nasala lisusu misala oyo ngai nasala penda makasi nazokoka te tellement motu ezobetanga kaka makasi esalamaka d'habitude ou bien ekomela kaka yo bon mpo nga mpe naza na mopaya nano nasali 3 mois nautaki nanga kisangani balobi awa badifficulté bozanaka yango wana basalaki mpe bato ebele même le même jour wana bafamille ebele bazalika na kati ya kolelaka merci. Bon, en tout cas, eloko wana maman a raison. Et ça m'a dit makasi eloko wana maman a raison. Ezalaki problème ya viol. Ba violaki puisque banda ko misato. Ba soldat ba utaki to éviter soki ba JR, soki pe ba commando po tozana 3 camps awa. Tozana camp ya ba liboso ya ba dara ya ba police. Tozana camp ya mibale zali oyo ezali na sima wa seta ya ba mura. Ya misato tozali na camp oyo abengi sei mikondo. To éviter soki entre nous bango ba to asala ki eloko wana place wana to yebi yango te. Maman ba kotelaki na ndako ba violaki bango puisque 3 basi. Ba violaki bango jusqu'à à 23h tu kokoma à 4h du matin. Nde to la mukaki to pesa ozosenga nini pele tozosenga to senga na développement ba ila so courant. To senga na courant, a pas courant na mai. Bako tshela so mai en tout cas to souffrir makasi. So biloko wana ezo sala mana cause ezo sala mapoko zanga courant. Yango cause ya biloko wana ezo sala mana quartier. En tout cas eloko na sengi yango wana. Yangali awa toza ko souffrir. Obscurité totale. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de route. Mais tozali voisin, il y a un aéroport international. Oyo mutu nyonso aza kokende ezala président de la République, ezala ministre, ezala nyonso bazoya baleki ba mati aéroport bakei poto bayepe kozonga nzela kaka yango oyo. Mais dans les parages ya aéroport international tokoki kozana ba conditions oyo ndenge nini? Ba conditions nini cause ba conditions moto? Ba conditions oyo tovandi awa molili. Courant ezali te mbula na mbula bileko na bileko. Mai ezali te. Nzela pe ezali te. Siko lobi mai ezali te bozo vivre ndenge nini? Tozo vivre na bapui. Yango pe bomela. Mai ya mabulu. Tozo mela yango. Yango tozo mela métro des Ascaris yango wana moni épreuve aneke bana bazako bela pamba pamba. Est-ce que vous commandez déjà ou bien vous sollicitez la réponse exacte? Bon, to koma to loba pe na bakonzi ya hiérarchie. Tozo yeba te soki bakomisaka ngo na sommet ou bien bakomisaka ngo na sommet te. Alors, tozo mona courant singa courant munene yango eleki bise uti kimbaseke. Ekeiti ekei ko alimenter ba bibwa bansele ba kinkole kuna. Mais biso à 0 mètre ya aéroport tozana molili. Tozana molili. Tosuka wana topesa ndeko msuma loba.
Papa Mbote. Mbote. Kombo na wanani? Kombo na ngai Mbudi Joseph. Mbudi Joseph, pozo réclamer nini, tozo senga nini, bosenga na yo ezali nini? Nazali kosenga boye. Na kati ya carrière na sele na biso awa, plus particulièrement awa na Badara. Tozo yeba te. Peut-être kozala esika biso tozali ezali ekomamaki po biso tozala te. C'est pourquoi tozali kobosanama na kati ya gouvernement pe na kati ya ba Congolais ndenge nini bamboka mosusu ezali kobonga ya biso quartier ebongaka te na raison nini nzela eza te ata ndenge boye na ndenge bino bozobima toza kutu na arrêt kutu te bon tozoyeba te peut-être l'état pe azokipe biso te ce qui fait que awa tozomona suspect parce que peut-être esika oyo ekomamaki po peuple bavanda te. C'est pourquoi bazo occupé bisoté. Mais balobi esika ngo ezalaki quand? Hein? Zaka cassette. Des cassettes normalement ezana limite na yango. Cassette ezakuna biso cité. Biso awa tozana cité. Hein? Mais tozali konyoka maboye lokola tozana kisasa te. Nde souci tozana yango. Ndenge pande balobi maite courant te nzela pété. Nde souci na biso ke boki pepe biso toza pe ba peuple congolais lokola ba mususu. Merci. Mbote. Mbote papa. On va se présenter dans le micro na biso. Oui, na ko se présenter. Naza notable na kati ya quartier Badara 1 en tant que chef de riz. En tant que chef de riz. Oui. La préoccupation na bino ezali na kati. Ba difficulté toza na ngoya liboso ona so bisa yo ezali insécurité. Insécurité. Insécurité za makasi puisque baza ko violer basi na biso bana na biso. Baza ko kota na bandako na butu. Pona ni baza ko kota bongo. Eza problème obscurité molili et puis encore tozali na nini en face aéroport. Mais tala l'état tiki biso kaka bongo azo sunga biso te. Il fallait sunga biso. Ça fait longtemps. Mboko za le loté. Depuis 2000 au bafungolaka Badara. Maintenant ça fait au plus ou moins 20 ans. nayebi ke batekaka est-ce que tant bateke bavandaki koteka bazalaki associé na bato ya l'état ou bien na affaire foncière ou bien na urbanisme po ndeko moko te olobaki banzela ezali te seke bateke batekaki na réseau yango nzela eza te moteke chef coutumier batekaka mabele te batekaka mabele te mabele ezali ya l'état eza ya nzambe bango batekaka mabele te basungaka biso nde population po tozwa espace avant bango basala bamakambo wana nyonso elekanaki baministère nyonso ndenge makambo elekanaki en tout cas toza bien te awa na Badara bosunga biso nauti koyoka baka ya viol est-ce que viol wana ezosalama nini bagene viol ezosalema a partir viol ezosalema a partir ya bamilitaire toza na bango awa na la police toza na bango awa bazali associé na bano toza na bango na kati ya quartier nde baza koassocie bamilitaire mpo basala bacrime ako reprendre question na nga bamilitaire bapolicier soki bazosala bacrime wana a partir na babano tofana na bango ya mibali baza bakuluna nde yango wana baza baassocie bazosala crime wana dernièrement ça fait pas même un mois bayi kovioler mama bato 16 personnes bapolicier na basoda mosusu bayebeli oui 16 personnes mama moko mpe libala ekufi libala ekufi est-ce que bozwi ntango kokomela général Kasongo bokomeli tosalaki le nécessaire toke na commandement du camp toke na Jemi toke na Seta toke na Sei Mikondo partout bayebi bokomeli mpe gouverneur de la ville bon en tout cas gouverneur ville ayebaki te mais nde tokomisaki message na bourgmestre nyonso azwaki yango déjà mais banda bokoma yango solution eza te jusqu'à présent solution eza te na bamunition tozwaki banuméro ya munition wana topesaki bango yango na commanda ya Lukambisi te lelo aza na munition topesaka ye oyo ekweyaka mokolo basalaka bacrime wana liloba na suka ezali nini liloba na nga suka nasengi na bino lokola boyeboye omoni nzela eza pasi toza enclavé bana na biso bazomelema ya mabulu ya libulu batimo ya libulu ndenge mongoni bango bafandi ya courant ezali te donc bakokola ndenge nini baya ndenge bakola te bakokola na esprit nini
information ozolanda te. Merci. Mbote papa. awa toza wapi? Ah, toza na commune ya Sele, quartier Badara. Ah, toza juste na hôpital ya député. Problème nini? Problème nini bino bozokutana nango katikati na mboka oyo? Bon papa, Badara eza ya lelo te, Badara eza mboka moko kala. Mais tozomona bamboka mosusu ezofungama mikolo oyo bazotiela bango mai, bazotiela bango courant, banzela prince. Mais biso mboka Badara ya mboka moko kala. Biso nga chauffeur ya moto. Tobulaka na banzela mwa mabulu so mbula ebeti boye moye kutomema mutu na moto eza te. Quartier na biso ezobuka na mabulu pa pamba bakote mosusu bakartier mosusu bapesa bakombo bacarrière neti aoji c'est toi na carrière. L'État atala biso te. Na miti okutu mai kutu to amulili mai kutu eza te courant eza te papa ekoli kaka ya bana batanga deboye ekoli nano eza te. Ekoli mboka munene ndio mona boye. Ekoli mo ezalaki pembe na aéroport courant eza te. Mai eza te. Awa ekoli eza awa Okoko koyebisa Faci nini mokwa ntombolo? ah pona Faci beto atake ngandeko na ye yo ndeko na ye te. Population atake ngai pepe congolais nazosenga na mokonzi ya mboka keno atala pasi oyo biso toza nango na Badara atia misu na ye na komi na Sele alandela bakonzi oyo ya biso atiela biso na Sele apwense bango mpo bakipaka biso na besoin oyo toza nango na mboka kuluna nano bakotela biso na bandaku baviolaka bamama na biso sike toza mwa sécurité tona sécurité mwa malamu te partout toza 0 mètre. est-ce que awa na Badara est-ce que boza na marché? papa wenze ezalaka te wenze ezalaka te mpona nini? eza faute ya leta te eza faute bato bateka? est-ce que batika place ya wenze? problème ezali awa eza faute ya leta. est-ce que place ya wenze ezali oyo leta ekotia wenze? espace ya monene ezali espace ya monene ezali kaka awa 0 mètre pembeni na oyo eza bandako ya bato te balupango ya bato te eza vide eza ya leta eza vide tozozela nde donc mot d'ordre de pas ya gouverneur apesa biso lolenge na oyo koya kotonga awa po awa ezali vide toni kotia kutu meme wenze meme bureau ya quartier evandi wana mpe tokoki kozala sauve mais ndenge eza boye tozosouffrir meme kokende kosomba biloko toyebi lolenge kosomba te tosouffrir fo bato batambwisa biloko mpo tolia wenze eza te donc eloko moko ya makasi na biso tozolela batiela biso ta wenze na bureau ya quartier na bureau ya la police eza pembeni ntango tozoteka wana bato bakokende su mosika te toza mpe éloigné na la police bureau eza te nazali kokanisa eloko moko otuni papa na biso moko alekaki awa otuni olobi ese eza faute ya leta ou bien nini awa ezali leta moto atindaki po toyebi ke place oyo ezalaki carrière ntango bateki bayei koloba ke leta alobi net ekomi siko mpona bato bavanda kimbuta ye moko akitaki na carrière ayebi akitaki apesa espace oyo mpona bato bavanda baboyaki bato bazwa lisusu bazelo mais ntango apesa espace wana il faut areserve biso mpe place ezali ete batika biso mpe tukokoteka koteka eza te tozosouffrir tomona pasi mai na kura eza te Mbote papa na ngai. est-ce que bano nyonso oyo bazali batangaka te depuis quoi tu as la bandeur 15 Faci beto bi classe eza aussi merci papa na parole na ndenge bopesi ngai mpo nazali na ebele ya koloba me moke oyo eza ya liboso topesi merci na ndenge mokonzi asimbi pays na ye na ndenge ya kimene tozalaki mwana Congo azala na place papa na biso toyambi yo na boboto mais tozali na problème mingi oyo ezopasi na milieu tozali premièrement tozali na milieu moko oyo ezali il faut ezala bien sécurisé Badara en face à aéroport avant ya kokoma na Kanseta milieu oyo tozali mutu akauta wapi akauta baza mposa voyager na tous les pays oyo alingi il faut atraverser apasser nanu na Badara mais alors place yango tozali kofanda tozali na manque ya biloko ebele oyo baninga bamilieu misusu kutu bazali na yango Badara ekomi négligé par rapport ya courant na mai baekole ezali te nde bozomona mingi bana bazokoma bavoyu bakuluna ozomaki bakanga
bakende kosala misala makasi po ntongo yaya azosala mabe leki mpe aza na se azomaki na otanga te akoluka akopi oyo yaya azosala po amoni elo mosusu yaya asala ya malonga te fo alanda oyo yaya azosala nde ozomona souffrance ezobakisa mabo na mboka batelevizio ezali te komi bozwa baradio uswa bozwa babluetooth mpona kose distraire na bamiziki oleyake no ozolanda bainformation oyo courant ezali basuki ezali na sengi na mokonzi ya mboka azwa charge ya koede biso na mamba courant mpo tomeka mpe kozala développe na babilo mosusu oyo esengeli na ndenge ya technique mpe so otali mpe mingi na kati ya badara awa tozali na bato ya mayele ebele neti ngai nazali artiste peintre na sista mpe su na 6e na électricité mais tozotala misala ezali te nyonso omeka na oyo esimbi to change métier oke na oyo esimbi te papa meka mpe kozala na disposition mambo oyo etali badara merci namoni mpe natalaka BTV3 chéri na biso yayoya bato nyonso Pierre Elvis merci